Mikolo, solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Kilongo TV. Bande ko balanja Kilongo TV mbote na biso toza awa na hôpital 51 wapesika to levé du corps ya moko basel na nzambe mboka na biso mama prophétesse Dedel Bolia azaki molongani apôtre Bolia oya bima apôtre Bolia tika biso mama ote ko tika biso toza ko liki ape kondima ke mama akina mboka ya elaka kasi totala mwa mke ndenge nini levé du corps zo salema bongo exposition kinoto kenda ne kukena ya suka na présenter ba sincère condoléances na famille biologique na ba nyos ba ki apôtre Bolia ba nyos ba ki prophétesse Dedel Bolia mama moko malamu mama alingaki no bankolo mama zeko sangisa bato mama zaki moto na kimia mama Dedel Bolia bongo tokoba reportage na pse longona na tanki futa merci. Jonathan, naza utasima bwe nazola na koro ya mama na usaki wa. Ndio kuna sababu kaka. C'est bon. Mais si on a vu comment va image normalement côté na. Kata no buna.
Maman Tiki Biso. On va avancer. Nzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa Tila Nzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa Mono Nzambi ngeti mona malwe tivanganga sadile notangubu ena Mono Nzambi ngeti mona malwe tivanganga. Moi je sais bien maman te pas na wana za koko na ngai. Moi je sais bien possibilité to botami boye. Ene takatre biso ti lelo biso pe toza kokola na image na etanke lelo na eko ma diaconesse na grâce na ye. Yango toza na mawa. Nzamba ya makamo lipo na ye pe manakimia. Aussi bandeko bima ba congolais bandeko bima bana étranger bandeko baza libanda mboka tozala sudende mama tiki biso tozala momoko tozala matoi na biso totia bakoto place nyonso ndambo bato bazali basani etutanaka kaka tozala momoko tolanda liloba oyo papa atikelaki biso na oyo mpe mama atikeli biso so tokozala momoko totombola liloba bana oyo mpe biso toboti balanda biso ndenge biso mpe tolandi bamama ekozala bien mingi. Merci papa. Après ses études primaires et secondaires, juste après le voyage des États-Unis d'Amérique, elle avait eu le goût d'approfondir son anglais. Elle a fait le CALI et elle a obtenu son brevet. Dans le cadre de se connecter toujours et de se familiariser avec la société, elle travaillait pour aider les personnes vulnérables, les démunis, les orphelins.
Nangondo Maria isika wapi exposition ya corps ya mama Dedel Bolia ezala exposé wana bozomona arrivé ya corps ezosala pasi mpe mawa kati mpe kato komisa nkolo apesaki biso mama Dedel eme azwi pour son exposition. Nous sommes en train de signaler que nous sommes au Finarium, la salle Ave Maria, où vont se dérouler présentement les obsèques. Les derniers hommages dédiés à notre regrettée maman Bolia Dedel Singando Marthe, la première prophétesse qui nous quitte. Solennel du dépôt de la dépouille mortelle qui entre donc dans le finarium, la salle Ave Maria. Pour communiquer déjà les programmes, la suite, juste après l'installation ou l'exposition du corps, lui qui est responsable, lui qui est donc secrétaire en charge de la prédication dans la direction pastorale, de s'apprêter pour la circonstance. Apôtre Alezo Gilles s'apprête déjà parce que la tikezali exposé oh maman na biso akozwa ba hommage digne na kati na mosala monene oyo asali na kati na tonga na mwana zam sima libo Santo 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 Yahweh Nzambe mozwi na nguya nyonso oyo azalaki azali pe akozala seko. Santo 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 Yahweh Nzambe mozwi sia mokonzi mobikisi Kristo oyo bateli balingami na yo bauti kozwa nsoto ya mama na yo oyo mokoma lelo libote sangani
pona ko rendre hommage à suka mwana nzambe zalaka na bible te puisque mokili ezali hasard te ezali effet o esalema elingi koloba ete soki likambo esalemi na nse na moi mozalisi ya likolo na nse ye ayebaka ebandeli po suka po ete mokili ezalisama yango alobaki ete asia atalisi bino ete na nse na moi eloko ezalaka hasard te okelama po ete nzambe azwa lokumu na kati na bomoi na yo okelama po ete nzambe atikala nzambe ayebisaki Mose kende kobomisa libota na Israele na Ezipito me ntango Mose akei ayebisi Farao nzambe apoti mbango na motema ya Farao kondima makambo na ete au contraire, yesa lisusu mpasi na bana na Israele. Mose amoni pasi eleki azongi afukami abondeli nzambe olobaki na kende kobikisa bango ndenge nini pasi eleki nzambe alobi Mose ezali ndenge wana leta na yebisaki okende koyebisa Farao tika bana na ngai na kimaki mbango nga moko na motema ya Farao na yesi ye motema makasi andima makambo na yo te mpo naza na makambo oyo nalengeli na kosala na Farao mokili bakoyeba ete nga nazali nzambe bakomandaka ngai te badirijaka ngai te ata yo moso ozali mosali na ngai okotikala koyeba volonté na ngai te yango moni Kristo na Getsemane na kati na makambo nyonso alakisi yo mondimi pasi bitungisene kwa na kati na abitata yo kokala maso kasi oyo elingi esalema na kati na ngai ezala mokano na ngai te kasi mokano na yo yango boye mokolo mwa lelo bana na nzambe mpona koyeba ntina nini esangisi bino yango wana tolia mokolo mwa lelo masi ya Yesu na circonstance oyo apesi yango na mokanda ya nzembo likabo ya tukumi ne na mibale eteni ya botangi ya liboso koma ya mibale na français psaume chapitre 42 verset 2 à 3 molimo ame bozali bato ya nzoto mai na makila nzambe ateyaki bato amona ngonga moke moyini ye wana na mokila akoti satana kokoko nzambe alobi problème nini lokola nganzi ayoki posa monene mpo na mikele na mai boye molimo na ngai ezali koyoka mposa mpo na yo nzambe molimo na ngai eyoki posa na nzambe mpo na nzambe na bomoi ntango nini ngai nakoya mpe nakomona na liboso na nzambe na monoko na bapaya na français elobi boye Psaume 42 verset 3 2 à 3 comme une biche soupire après des courants d'eau ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Libota na masia Yesu bana na nzambe na bomoi. Masia ye na toli mokuse na mokolo mwalelo pona koyebisa yo ekelesia. To molingami obelemi awa pona ko partager mpasi ekelesia église de Jésus-Christ de l'esprit de vérité et silikozwa. Masia lingi koyebisa yo mondimi oyo sambelaka oye mokolo mwalelo po rendre dernier hommage na mama oyo akufite alali nde pongi ya suka pona kembo na nzambe kasi masia lingi koyebisa yo ndenge yo belemi na kati na eklesia importance ya Yesu Masia ezali nini balingami na kati na Kristo koyebisa yo mondimi Yesu Masia atikaki likolo abelemaki na nse ezali mpona moto abikisama na maladi te puisque soki kobikisama na maladi général syrien nama abikisamaki na lepre Yesu atikaki likolo abelemaki na nse mpona koluka basi babota te soki basi amikaka tona kobota anabotaki Yesu atikaki likolo abelemaki na nse mpona koluka bato na nzala te
soki mpona nzala Mose abimisaki bilei ya zamba bato baliaki yango na kati na esobe kasi Kristo atikaki likolo abelemaki na nse mpona koleka oluka eloko na motuya ezali or te ezali diamant te ezali uranium te ezali eloko nyonso eza kobimisa bitumba na mokili te ezali bandako te ezali babatima te kasi eloko na motuya oyo Kristo atikaki likolo abelemaki na nse ezali nde molimo na moto ame oyo ekelami na elilingi na Nzambe ezali na motuya moko eza na prix te yango yoki na Psaume 139 David abondeli je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Cela veut dire nabikela munyoso yo sala oye kokami na âme ezalite yango âme ezali motuya Kristo atikaki likolo abelemaki na nse pona kozwa elilingi na Nzambe tata molimo na kati na moto azongisa yango mboka na tata amelibota ya bongi na suka soki alaki biloko ya mosuni alingaki kondimela ekelezia te po azalaki mpe mwasi yaga kasi alaki kondimela Yesu Masiya engebene na maloba oyo molimo na ngai amelibota am na ngai ekozala wapi balingami na Kristo tala ndakisa mokuse na mosuni mokonzi moko azalaki mokonzi monene kasi na kati na bokonzi na ye azalaki na basi minei mwasi na ye ya liboso oyo esengeli atambolaka na ye partout nde azalaki mwasi ya liboso kasi malheureusement mokonzi alingaki mwasi wana ya liboso mingi te konyokola ye makambo ndenge na ndenge azalaki na mwasi na ye ya mibale soki azi problème akoya koyebisa mwasi ana mibale nakendaki na mosala ezalaki boye bapartage koseka wana baseki azalaki na mwasi ya misato ye azalaki mpe kitoko azalaki na lokumu mpo na mwasi wana botala mwasi ya boye nani akokokana na ye azalaki mpe na mwasi na ye ya minei ye nde alingaki ye mingi mwasi wana ya minei presque sur 100% ya vie ya mokonzi atasaki 90% na mwasi wana ya minei dépense makambo nyonso bobele mwasi wana azali kosala ye mekomaki mokolo na suka maladi eye ebeti mokonzi akomi pene na kufa alobi oh naza okende na liwa esengeli na benga basi na ngai moko na nga bango akompanye ngai abengi mwasi na ye ya minei oyo alingaki mingi yaka ngai nazali kokufa yo kolanda ngai mwasi wana ya minei atali alobi ozali boma asuki ndenge wana akei maya miso etangi mokonzi abengi mwasi ya misato nasi na ngai ya misato yaka ngai yo naza kokende kokufa eske yo kotambola na ngai mwasi ya misato atali alobi te vie eza lix soki yo uvi na kokunda yo ngai na kobala na ngai mpona continue vie eza lix maya miso etangi mokonzi abengi mwasi ya mibale mwasi na ngai ya mibale yo nde tokabolaki baide koseka makambo nyonso ngai naza kokufa kasi yo okokende na ngai abite nalingaki yo mingi na kosala funérailles ya kitoko po bato nyonso bayoka lokumu ya funérailles nasali yo me na okompanye yo te mokonzi abandi kolela moye kutu aloba ata na mwasi ya liboso eza te po ayebi anyokolaki ye apesaki ye mpasi me ayoka mongongo ebimi ngai na kolanda yo ezala na kufa bisika nyonso okende nsima ya kufa ngai na kolanda yo mokonzi abwaka miso mpo na kotala mwasi wana ya liboso atala nzoto na ye makwanza manzaka suki akosalisa te tina te loto solo na nzoto po anyokolaki ye mingi me mwasi wana ndimi akolanda mokonzi kino suka mokonzi maya miso etangi abisoki na yebaki ifale yo nde nalinga mingi mwasi ya minei nani zoto na yo oyo ozosala dépense ozosala makambo nyonso na nzoto ya mosuni oyo mwasi ya mine tango mokolo ya liwa akoyebisa yo soki olobi olanda ozali boma atikali na ye na se
autaki na putulu azonga wapi mwasi ya misato ne richesse na yo bandako mituka boswi na yo bilamba baor babiloko nyonso ayebisi yo te vie eza lix kendenga na kobala ya solo ndenge mama alali oyo nyonso ezalaki bilamba na ye oyo nyonso ezalaki bawolo na ye oyo nyonso ezalaki biloko ne ya lix mwasi ya misato bato mosusu bakolata yango na nzoto bato mosusu bakoswa yango akolanda ye te mwasi ya mibale nde eloilo connaissance mombo na nzambe moto nyonso belemi awa oleli oza kobwaka nzoto mesuka likambo na yo mama tosalelaki yo funérailles ya kitoko me bolandi ye te amen mwasi ya liboso oyo lelo mama Martha alali wana ake na ye molimo na ye yango yoki ete lokola nganzi ayoki posa mpo na mikele na mai molimo na nge ezali koyoka posa mpo na yo na nzambe molimo na nge eyoki posa mpo na nzambe yango ekompanie esprit ya mama oyo na ngonga oyo molimo wana lozali makonza te ezali baloto te mpo ayokaki sango malamu ndenge Ezekieli teya na mikuwa ayokaki liloba eskelek molimo na ye latisama nzoto ayokaki liloba molimo na ye etondi na mafuta ayokaki liloba alatisami na boyengebene na makila na Yesu ayokaki liloba atombolaki molimo ne epai na Nkolo chaque dimanche mondimi na Kristo mama ya okende ndako na Nzambe elaka na elambo ekoki alobi Yawe nakotombola molimo na ngai epai na yo asangani na nzoto na makila na Kristo tango asukami na 5 psaume ya suka azwi psaume 116 kamba na kufa kangaki ngai kasi yawe alongolaki yango ndenge Yesu alongolaki kamba na kufa na mokufi Lazare sekwa kamba na kufa kanje alobi délié cette maman est déjà déliée revêtue de robe sainte pour la bokonzi na Nzambe pour la nini molimo na ye yo molimo eza wapi ozokufela mokili ozokufela mituka ozokufela boswi yoka mondindi liloba na Kristo dans l'Ancien Testament la bénédiction c'est les choses du monde. Deutéronome 28 et 14 elobi soki okotosa Yawe okozwa bandako okozwa mituka bana na yo bakobala okopambwama na makambo nyonso. Mais dans le Nouveau Testament Ephésiens elobi Christ Dieu de notre Père nous a bénis de toute bénédiction spirituelle, mais dans le lieu cieux. Pona koyebisa yo ozwi motuka ozwi ndako soki okoti bokonzi na Nzambe te tu n'es pas béni. Bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction en église, c'est entrer dans le royaume des cieux. Matthieu 25, jugement dernier, Yesu alobi ete nakoloba na baye nyonso oyo bakozala na loboko na ngai ya mobali. Vous qui êtes bénis par mon Père, bokende kozwa bokonzi na Nzambe. Oyoki bénédiction ya Nouveau Testament. Ndako te, mituka te. Oui, ndako mituka eza biloko Nzambe asala mpo na mokili ya se. Prier ou pas prier, okozwa ndako, okozwa mituka, ozwaki biloko ya mokili. Po ete psaume 112 elobi ete Alléluia. Esengo eza na moto akobangaka Yawe. We akosepela na mibeko na ye mingi bana na ye bakozala na nguya kati na mokili ndako na ye kozala na mosolo pe na biloko libota na mosembwi ekozala bongo eza biloko ya se Kristo akopima yo yango te yango moni Matthieu atunaki Yesu totiki babwatu totiki biloko nyonso sikoyo toza kolinga kolanda yo tokozwa nini Kristo apekisaki bango biloko ya se te alobaki nyonso ya se bokozwa mais esengo monene bokonzi na Nzambe yango moni pour l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous parlez du testament, le testament de Christ commence dans Jean 14 à Jean 17. L'église n'a Mama ya mabota mokili mopimba lelo tokomi ndenge toza lelo ezali kaka mpona bilei ye ya mosuni te kasi bilei ya molimo kolo tomesana kote na kati na mayangani na eglise
soki mama vandi atali représentant légal à seki sima ye biso mwana nkola pambola yo lelo toye koteya yo lali et mon soin modèle Maman zongi Kolo tolo mboka banini. maman profité. topesi yo merci yo tikalaki Ngana bota bobele yo moko donga batuna ngati. ntango totalaka yo tomonaka batata yo tikalaki yo moko lelo tozali kobongola miso epai na nkolo simba mpe mumbuno yesu mwana na nzambe pambula mumbuno apotre mbala nsima olate koleka mokolo mwa lelo simba mumbuno représentant légal na douleur oyo libota baza na yango soki yo kobondisa te mosusu azali soki moke te yango maloba mokolo mwa lelo elata moko na moko epesa biso ndakisa ya malamu toyeba kotambola na kati na se na moi ete mokolo yango tozongisa milimo na biso epai na yo masuma leka bango mpona lokumu no tate ngebe na mokano na yo zambi na kombo na nkolo na biso yesu masiya mokonzi mpe mbikisi na biso libelaki lomo na seko amen bana basi mpe bana bakana bango bakei na médecine femme alors soki makambo nga nakuta na bima na baeglise mosusu na okoka te oyebisi bana monde entier nini surtout baoya biso ya bima nayebisi kaka bana monde entier donc mikolo na moi ete nabaki de concert eleki na beti te mpo pakiseke nabaki te naza nao na se mpo pakiseke mama lokola azongi mboka nzambe lelo ntango nzoto nayeba kotia na lelita e après ça nga na kozongela baactivité mais nayebisaka bana monde entier tobeteli ya solo liloba na nzambe toyoki tobeti maboko mpona bakasi mpe mpona twali edifie la solo na liloba ya solo eza église aonéglige te eza ma église oyo bandeko basi bamama bapapa bajeune garçon église à l'instant nous passons donc à la lecture de la biographie en mémoire de la première prophétesse Bolia Dedel Singano Marthe qui sera faite par l'apôtre Mbambi Eric. Au couple du chef spirituel et représentant les gars de l'église de Jésus-Christ, l'esprit de vérité, Bima, avec l'expression de nos profonds respects. Apôtre, prophète, prophétesse, chers responsables des confessions religieuses, leurs excellences à vos titres et qualités respectifs, chers servantes et serviteurs de Dieu de l'église de Jésus-Christ, l'esprit de vérité, Bima, chers membres des différents comités de l'église de Jésus-Christ, l'esprit de vérité, Bima, chers membres de la famille de l'illustre disparu ou de la défunte, frères et sœurs en Christ, amis et connaissances, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion et de tristesse que depuis le mardi 6 février 2024, l'église de Jésus-Christ, l'esprit de vérité, Bima, était en deuil suite à la mort Déborah telemaki akomaki kosambisa Israele mais lokola ayebaki azali mwasi soki azali na likambo abengi mobali nzambe alobi boye kende sala boye ndenge mama oyo azalaki juge na église de Jésus-Christ de l'esprit de vérité ayebisi bato nzambe alobi boye yo kobota yo kosala yo ozali mobali oza na likabo boye azali juge mpo na libota na ye singando mboka pete atongi mboka eboko na église de Jésus-Christ de l'esprit de vérité Bima mpo kombo na ye elingi koloba mboka eboko etongami na EJCF azali juge na Israël asungi bien-aimé dans le Seigneur litatoli oyo moto moko ayebisanga yango te mokolo moko tokoti na bureau ya apôtre Bolia Isola Casimir apambola biso tokende bamitation nga esengelaki nakende Kisangani bamosusu baboma bambola nzambe mosusu wa jekro bazali awo ntango bandi kolendisa biso témoignage oyo nayokango nde wana abibana bosakana mpasi ya liloba
ngai tango tobandi église bisakoli na sakolaki o nalobaki kokokisa mate babandi ofinga ngai babandi otuka ngai babandi osala makambo mabe mokolo mo na calculer na bilelo na okima lokola rai eza na se na poko na kosala kaka lokola moto alingi azwa mopepe bongo ntango na kokende kuna na kima na ngai ntango yazwi likanisi wana mama oyo alali kifi juge na église de Jésus-Christ de l'esprit de vérité liputa moko asukolaki azedi ekauki akotele na bino bi apôtre olingi okima ngai ngai kutu na bwaki bomoi na ngai yo sikoyo olingi okima ngai nga mnalandi yo abinani nakima atabi te sener ayebisi ngai yo olingi okima ngai yalobi eza ya solo mpasi elekaki mama oyo c'est Paul ya Isola Casimiri qui nous a donné ce témoin. Il fut juge nakati na yeshise ebima ba jeune fille bino yo 22 ans 23 ans 24 ans bozoko conseil la seigneur te mama à l'âge de 22 ans abali mobali po batonga église de Jésus-Christ ndakisa nini ma missionnaire na tina te vande ndakisa exemple ya mama à l'âge de 22 ans. Est-ce que yo lelo na 22 ans so conseil la nzambe mama yo fille juge na yeshise ebima mokolo papa boni alali pongi ya suka na ye kokuta na ye azwinga maboko atombolinga likolo asaki maloba mateya na ngai na bombango mpo na ngai yango ata mpasi ata bitingiseli eza kotungisa bomoi na ngai. Azabe première prophétesse na biso vima chef spirituel na mama sina ye musungi na mama Stella basali litatoli basungi ngai mutuka engebene na toli ya mokolo molelo nalandi mateya o mama wana pesaki ngai na koti na biro na zongisi matonde pa bakambi ndenge babandi mais na yebisi mokambi eloko ya motuya ce n'est pas voiture eloko ya motuya na sengi yo na mama Stella molimo na ngai bunga te bo encadrer ngai kino mokolo na suka na mona ata nazwi mituka lelo 25 ans na okende nango wapi me mateya oyo moto apesaki ngai mama oyo yango proverbe elobi ete mwana yoka toli mpe ndimbola ya papa na yo kasi kobwaka maloba ya mama na mai te oyo ezali ekoti ya kibokonzi na yo tala ekoti ya kibokonzi mama oyo atikeli bato nyonso mateya na ye nasekisa bino ata kutu moke mokili ebakisi mpe elobi mateya ya mama ezanga bilete na silabis kasi eleki baleso nyonso oyo bametre bapesaki ngai mama sete ezalaki kaka na bomoi nde natie ministre ya éducation nde baprison nyonso ekangama mpe moto mabe azalaka kutu te mateya ya mama otikali lelo na mateya wana okobunga nzela ndenge mama oyo ayebaki ete molimo nezoluka bokonzi na nzambe atali Deutéronome il est écrit dans Deutéronome 26 soki nzambe apamboli yo oswi misolo esengeli oluka babola oluka baveve oluka baorphelin oluka balevite oluka bato na mpasi osalisa bango tala lelo oyo bauniforme nyonso bozomona ebima oyo bamama balati la plupart plus de 50% ce sont des veuves et des orphelins oyo mama oyo encadré aza koluka nzela ya bokonzi na yango aye koyebisa yo mokolo mwa lelo ntango oza kolela tire leson na bandakisa nyonso abomoi ya mama oyo alali pongi na suka tire leson oza mwana ya mama oyo biologique atotangisi pinzoli me yeba eke mama oyo akoti na histoire jusqu'à la fin du monde bakolobela ye ndenge balobela Marie mère de Jésus ils parleront de Bolia d'Edel mère de l'église de Jésus-Christ de l'esprit de vérité bima jusqu'à mokolo kokufa ndenge balobela mama ya Moïse Jebedene mama oyo abotaki Moïse oyo aza kodirige Israël ndenge mokolo mwa lelo bakolobela mama oyo qui dirige Neshise Ebima. Vous ne savez pas, c'est Polia Emmanuel, le fils de prophétesse Polia Singando. On parlera de lui.
ndenge bakolobela baseur Teresa mère bakolobela mama oyo jusqu'à la fin du monde yango mondimi landa ndakisa ya malamu tombolaka molimo na yo epai na nkolo lobaka ntango nyonso ete lokola nganzi ayoki posa mikele na mai boye molimo na ngai te ezali koyoka posa mpo na nzambe sala makambo mpo na nzambe tatola na matatoli ya yesu masiya na maloba oyo mama oyo alandi toujours mateya ya mobali na ye je regarde deux visions bokotatola bavision ebele me vision moko bola izola Casimir nzambe alakisa ye deux fois alakisi ye mokili na biloko nyonso bamapapa banini me bato baza te aza kosenkete me ndenge nini vision wana eleki deuxième jour vision wana ekozonga nsima ya mikolo amoni lisusu mokili na babiloko nyonso mondele moko ye atie maboko na litama boya ozokamwa mokili na biloko nyonso wana ezali ya ngai bato bakobomana bakosala ndenge nyonso balingi bakotika yango tala ndenge bato bazobomama bato moko misato bakendaki koluka richesse bozwi makambo ya mokili babosanaki ete milimo na bango eza na posa na mai ndenge esengeli baza na posa na nzambe me bango batiaki posa ya mokili ntango bake koluka trésor bozwi bakoma na ndako moko na faubourg na zamba bakuta ndako moko etonda na wolo na biloko nyonso basepeli seloko tozalaki koluka yango oyo molimo na biso lia mela sepela nakopema wana babibo yo tolekaki rivière wana kende na rivière wana toka mai tomela po ete tolembi mingi tala tosi tozwi bozwi moto yakendaki kotoka mai na bidon mokili na makambo na yango eyeli ye na kati na motu richesse wana nyonso tokabola biso misatu te ekotikala ya ngai moko atoki mai atie poison ntango bakomela bakufa bozwi etikala ya ngai bango mpe mibale esika batakalaki balobi bakalikile tokabolaka biso mibale ye soki aye tokoboma ye oyo etikala ya biso ntango moto wana ye na mai bazwi mai bakiti na se babeti nzete babomi ye babisava etikali ya biso tomela mai bongo tokabola ntango bameli mai poison bango mpe bakufi nzoka osima nzambe apote boli biloko na yango etikali ye ngai nake maboko pamba tina nini namoneli yango pasi ye mawa nanga ndeko nanga tala lelo nakeiye kozwa mifuta misala ndenge mama oyo ake kozwa mifuta monene ya misala asalaki po ete atombelaki molimo na ye epai na nkolo kimia boboto bolingo bosembo na nkombo na yesu Davido bomonaka. Alléluia, alléluia, alléluia. Zambe tata moyenge bene mozalisi na likolo na se tata komone kumisama tata komone sanzolama. Mokolo malelo libota bazongisi matoni monene na mboka na yo na toli monene oyo lataki ntoma na yo. Ezali pona mama oyo akei te pona mama akei biso totika bele mwana na nzambe na batémoignage monene. Batémoignage monene kasi toli ezalaki pona biso tobongisa etamboli na biso tobongisa nzela ya bomoi na biso Yesu miteme etoni na baemotion totatula nini toloba nini banda toyeba mama oyo mama ya mabota mokili mobimba lelo tokomi ndenge toza lelo ezali kaka mpona bilei ye ya mosuni te kasi bilei ya molimo kolo tomesana kote na kati na mayangani na eglize soki mama vandi atali representant legal aseki nsima ye biso mwana nkola pambola yo lelo toye koteya yo lali mama kufi te mama zongi nde mboka elaka
Maman Zongimbo. Kolotolo Banini. Topesio merci. Mais quand même église Bima PRDC te perdre. Bobele yo moko. Donc abatunanga. Tango totalaka yo. Tomonaka batata. Yo tikalaki yo moko. Lelo tozali kobongola misu. Epai na nkolo. Simba pe mombono. Yesu mwana na nzambe pambula mombono apotre mbala sima olate koleka mokolo malelo. Simba mombono représentant légal na duma. Ozala posa nini ya bilamba Yesu atangeli 122 bakaboni bilamba na ngai pe bapanzi yango ils ont tiré au sort Martinique et mes vêtements babilamba joie. Olingi ni makasi oh ils ont percé mes mains et mes pieds nazaka lisusu makasi te ba makasi joie. Olingi ni lokumu honneur Yesu ebise toujours 122 nga nazali motote me pambo motola mikati na bato moboya mina mabota ba lokumu joie. Ayebisi lisusu yo lingi nini amen. Motwana lobina lingi misolo makambo nyonso Yesu atangeli 122 motema na ngai enyangwi na kati na ngai mai makila ebimi na zimba moi na ngai na pesi yo yango soda ye na tolotolo atoboni nyonso oyo yebaki liloba na nzambe oyo yebaki maloba oyo lokola nganzi ayoki posala mikele na mai boye mpe molimo na ngai ayoki posala nzambe baamo oyo ezalaki na mabanga oyo ezalaki na mai oyo ezalaki na mayita oyo ezalaki na bisika bikauki esekwaki mpo na kolanda Yesu akabaki nyonso atiki bobele eloko moko molimo azongisi yango mboka na tata bien aimé dans le Seigneur tanga amwana esekwaki bilamba esekwaka te bandako esekwaka te bamituka esekwaka te bobele molimo ya moto eutaki mboka na nzambe ezonga mboka na nzambe yango tina ya kosambela mokolo mwalelo oui oza kolela Yesu mpe alelaki Lazare mais nostalgie mayebaki azali moto na bomoi. Mama oyo azali lokola Debora balobaka mobali kaka moto atelemaka liboso mwasi te me na ntango ya bajuge nzambe atelemisaki mwasi mikolo solingi osabone obetika Kilongo TV. Kilongo TV.